Bandeko babolingo bana na Nzambe ezali le révérend Jacques Dinabanza juste pona éclaircir na situation moko oyo mama to mwana Nzambe atuna ngai na répondre à travers médias. Peut-être batu mususu ba cause la concerné bayoka ba explication conformément aux écritures. Mama lobi nanga nini ay papa nga na boti bana mitano bana nyoso mitano nga na boti ba one kobo. O boti ba one kobo abi na boti ba one kobo. Na tuni ekobo lingolo bani. Abinanga ekobo lingolo ba mwasi wazanga mobali babali ete me baboti si ebana lokolo abota ki misatu na papa mususu aboti mibale na papa mususu pona ye asala ki bekobo moko très grave a regreta ngo nyonso na tuni ye nani ayebisaki yo makambo zolo banangai alubi pasteur na bango kombo ni nani apesika kombo pour l'instant na kolo bango te bandeko na ngai soki oyebi liloba te yokanga bien soki yo lingaka liloba soko oyebi liloba te obano benga mutu nyonso asimi Bible na verset moko pasteur ye akoya epa na yo ayebi très bien kazane pasteur te mais lokola yo kumisi pasteur abandi koya siko komonela yo 95% ya ba pasteur ya bato balobaka ba pasteur bateyaka sexualité na ndenge yango te po bayebi pe yango te bayebi ne ba prêcher yango te abana ko samela place moko ya pasteur moko pe azane formé te lukola ya yoka kyango ndengo wana ye pe amimi yango ndengo wana po ekoma kaka bakoma koyebisa batu comme si soko bali okena lola ya to mona kabasi ebele ako préférer kaka bala ala ta robe pembe après divorcer na ye pona ya yebi ke alongoli lisumu wana na sina bali ça me suffit. Bible zo la sonne monate ko bali za mabete mais ko bali za likamuna yo soko bali pokene likolo fota en pratique Matthieu 7 24 à 27 soki wano cha en pratique te libala no yo servir na rien. Allo bande ko ngai mama na na souci moko azara na souci moko ya kosakana te po abota bana misato na papa mususu aboti bana mibali na papa mususu po na ye ayebike ezai kobo. Mes chers frères et sœurs, ekobo eli koloba adultère soko za kobala ok na mobali mususu ezali adultère. C'est un péché grave, mais ce n'est pas un péché de condamnation. Ce qu'on reconnaît yango au leki na confession. Pour Bible les autres lisabiso na 1 Jean 1:9. Ce qui osala qui tenté, mais tentation ezala jamais péché. Jésus même a été tenté par Satan. Ce qui osala qui tenté au kwesami na yo te na yo muto tanta ki na muto batante mais ce qui au kwesami est commis péché, mais ce n'est pas un péché de condamnation ce qui osa na royaume ya Nzambe parce que dans 1 Jean 1:8 balbi clairement ce qui oloba ki yo sala masumu te oza muto na lokuta masumu okosala masumu na bandenge belé
Mais batia bino na motu lisumu ya grave eza sexualité eleki kindoki. Lisumu ya sexualité batia bino na motu eleki kindoki. Surtout bato bautaka na monde ya ténèbres ba sataniste. Tango oya aweli ko bala, tango abali bomoni yanga na mwasi nanga, bomoni yanga na bala, bomoni yanga na bala, ale échauffer bino pe motu. Boyebita zolo bandi na ponani. So moni pasteur a lobilaka makaba sexe ko landi o mona te yakana ngo mabe, ate yango malamu te. Est-ce que c'est un péché? Yakosala, est-ce que ça lisumu? Yakosangana na mubali copain oyo mobala na te. Est-ce que eza lisumu? Tokena Exode 22:16. C'est vrai. Soki moi se ayebi mobali te. Yo la kisi ya mobali. Obali yete. Même yo ko bala ye après. Yo mobali mtosala ki lisumu, mais moi c'était. Boko anga bien. Yo mobali mtosala lisumu, mais moi c'était. Yangwano kofuta amende dot de vierge. Bible lobi yo mobali mtokofuta yango, moi c'était mtokofuta yango. Ce n'est pas à cause de la femme que l'homme a été créé. C'est à cause de l'homme que la femme a été créée. Il faut que vous ayez le mari est le chef de la femme. Moi, si ça était pour résister à maloba mibali. Namakama sexualité. Bakondana moi cité. Bakondana moi si kaka soka sali adultère. Yangona balobaka baye kotikela yo ye po baby si mwana biso. Baye kotikela yo ye po yo o baby si mwana biso. Voilà langage. Bible zo ba biso pour péché eza mobali. Parce que yo ndem toza chef à moi si. Et que c'est à cause de toi que la femme a été créée. Soko la ni biloko wana. Au monde la sexualité, ils ont péché, ceux qui au bébé si moi na batou, c'est-à-dire au tchezemi ou alors yom to l'action zera mi bali, ils ont l'isumu. Mais Bible lobby, ils ont l'isumu ya gravité. Parce que ba pesio déjà et tout mouyo au sala. Balobi na yo okofuta mande. Après ce kofuta mande, zwa mwasi wana. Soki papa wana boy ko pesa yo mwana ye etali yo lisusu te. Voilà, oyo eza na kati ya Bible yangwana. Mais okomona pasteur mususu français moulai faire des relations sexuelles en dehors des liens de mariage, c'est une malédiction. Mais si vous êtes dans le mariage, c'est une bénédiction. Tant que vous êtes français, vous êtes dit, ah, vous êtes solo. Alors, vous êtes le côté. À cause de le côté. Mes chers frères et sœurs, vous êtes dans na bati bayebi ki toute façon na tie loko na tia toujours verset. Na te ya on balebele na tia ba verset. Okofuta amande de vierge. Premier eloko ya péché mwana. Yami balé adultère. Moi si au bala ok ko sanga na bali mususu ba benyango adultère. Mais Bible lobby ce n'est pas un péché de condamnation. Au collègue na confession, repentance. Voilà. Donc ezali péché dans mon bali oyo a défloré mon abattement moi si. Ezali péché oyo moi si à cause de l'adultère. Adultère a priori eza pour moi si.
mwasi o babala. Na Bible o mobali atrompaki mwasi na ye na Bible zate. Bible zo lakisa ki mobali so azala ba moyen na ye a cause wa basi nyonso oyo alingi. Mais tango ye mobali ake na mwasi oyo abala à commettre le péché. Même si ce n'est pas un péché de condamnation, il faut qu'il y ait une repentance. Voilà le péché que nous avons expliqué. Mais mobali oyo abala soki akozwa mwasi mususu amoni ki azala ba possibilité na ye a péché na ye. Sauf pasteur, pasteur nde akoki kutu kozwa mwasi mibale te. Parce que basali ya nzambe ya Jésus-Christ bayiki kutu na basi te. Ka moko mutali na mwasi. Mais Jésus kutu apermetaki ye abota te. Pierre mutali na mwasi, mais Jésus-Christ apermetaki me mwasi na abota te. Quand on est pasteur, il faut s'occuper makambo ya nzambe. Makambo kobala te, makambo ya nzambe. Na kote yango na basi semaine koya. Avec des versets bibliques à l'appui. Ce que je dirais sera soutenu par des versets bibliques. Ou alors ce que je dirais seront soutenus par des versets bibliques. Ne l'homme soutenu. Verset biblique que ya wana ndeko lo barabiso boina. Koya ko traumatiser ka batu basi mususu bakoma suki babali ete moi diagonesse na kisasa bengainga asa abota bana mibale so imisato mobali akufi. Abina pasteur nga kana susi moko ya mariage ya ndako nzambe. Souci na ngeza kaka wana nanu na sali mariage religieux te. Donc akoma ko banga. Na yebse me mariage religieux pesa na Bible te. Mariage religieux oyo zo banga wana na Bible eza na mote. Aucun verset. Na faire comprendre ngabi zala correct sili. Bana yo bota opesha na yote. Ndenge mama oyo alobi papa na bota bana na comment dirais-je na ikobo. Bino moko bopesa ba mali chance na ba vie na bino. Bino moko benga ka satana aya kotelema na kati ba vie na bino. Yo nzambe ayebaka ke yo kobota na boye. Nzambe ayebaka ke yo okobota ndenge wana. Na opesa bino exemple moko. Jephthé, fils d'une femme prostituée, chassé par ses frères, mais Dieu l'a élevé. Dieu l'a béni. Mais la Bible ne mentionne nulle part que cet enfant était un enfant de la malédiction. Bible ne mentionne nulle part que mwana oyo azalaki mwana Yakobo. La Bible est athée. Bible lobi ba cousin na yete mtu abenga na ye mais ba frère. Ndeko il faut que yebaka kotalisa français ya mokili na o bakoma na Bible. Oyo bakoma na Bible bato batika yango bakoma ko transformer makambo ndenge na ndenge. Awa na mokili balobi mwasi na mobali baza la légalité. Bible lobi l'homme c'est le chef de la femme. Tango ye na poto lobi te balobi boy olola na Bible lobi boy ya mabali ezokufa. Ndeko nanga Luka oyebaka mosala nzambe nini yo landaka. Ngana oloba na yo 95% ba pasteur o benga ba pasteur ba pasteur te. Nakotangela bino niti na ba
na ba YouTube au monde ba oyo abenga soki pétage Denis Lesi au monde ba tuneti ba Musoko Patrice Musoko au monde ba Walesa Kalambai Mbiye Marcelo misuku na butangi bango te okendenge kosala nini pa ya pasteur soki de la foi ah bana nzambe ya pasi ya o musuto kuto bima soki nani Gédéon soki un certain Gédéon un envatirier moko soki ya ivoirien ndeko bato balinga vérité te bato yo bako kontrenga ite na Bible il me traite de vantard oza orgueilleux oza arrogant oza pour nous autres bien vérité babaka ba ifonge ba bandeko oyo nyonso yozo yoka ezo bima na monoko nanga musala nzambe azate oyo nyonso yo moni ngana tangi kombo na yebi mina monoko nanga a musala nzambe te mais yo yebite yango ko traiter ngandi ngwana mais soki un jour nzambe asala grâce au comprendre liloba ngai so na lobi na yo oyo za musala nzambe te ko tsa ko tembata mukete parce que mutu wana soka yoki ke ngam to la lobi yango ye ko discuter te mais yo fanatique ko discuter natalaki mate ya moko ya patriarche moko azana Bruxelles na un certain docteur Bileli na ekotala na sataniste ifonge sur la dûme et pesinga mawa mais tala ba commentaire ah oza musala nzambe congolais bikumisa yango na bosinyaka oyebi mutu akopeta ngo atala ba commentaire mona sepeli nzoka yebi yote nzambe soko akolinga ako edenga parce que yende mutaza mokonzi ba circonstance na ko parler na likambo wana ya dîme oyo ya patriarche ya Bruxelles na docteur Bileli na sataniste ifonge na je crois Marcelo je pense que Marcelo peut cause na kati wana bango tout rien et oyo nyonso natala kuna après ça sur la dîme bango tout échec ta on a prêcher on capable ndambo soza tribaliste te soza fanatique te oloba c'est vrai mate yango ngoyo okoloba yango oloba te mate yango soko moni mosala nzambe azana ba faute belé na enseignement na ye amusala nzambe te musala nzambe ngana ba faute te azana ba erreur soki faute ko ya par hasard vraiment bon mona lems moko par hasard ou bien d'être betaka azo ki verset biblique mo betaki on de musasa erreur mais oyo ba bengi pasteur soit zo prêcher parole na ye faute aux rater nga nani azwanga na faute so zwanga na faute bimisa mutu na yo na mona okay so ngazo prêcher li loba nzambe yo zwanga na faute mais batu balandaka bastar ya parole même yo mto landanga soko lingo ya ko prêcher na ninga brutalité ah bakosaka bino basaka bino boy ozo bato bele ko lekanga hein to tchepe ba église wa ngana prêcher yo ozo bato bele parce que bandimi balingi lilobate balingi ndenge wana ya ko prêcher. Alors bandeko na parler bino na Jephthé
Botala mona juge 11, 14 à 34. Zwata na yo ya kotanga. O mona ke ye kutazalaki mwana ya prostituée. Mais Nzambe pambolié, a élevé. Mais Bible ne veut nulle part que Asa mona malédiction. Na Bible ba na malédiction, ba uta pa ba sorcier ba sataniste pa na ba na kana ba. Na kana biso mona malédiction la raté. Alors, Bandeko, Dieu a renversé la situation. Alors, qu'est-ce qu'on attend par prostituée? Une femme, une prostituée, c'est une femme qui fait des relations sexuelles consenties, mais moyennant rémunération. C'est clair. À ça, na yo relation sexuelle boyokani, c'est ce qu'on appelle consenti. Mais na souka nango faut pesa mbongo na ye. Ye wala ba bengi prostituée. Mais prostituée pe eza pe na ba signification pe mususu na ka Bible. Ta oboyoka ko prostituée et adultère. Batu bako zwango mbala mo balobi non adultère balobi wana ya mwasi na mobali ya libala te wana balobi ka mususu. Donc faut y ba Bible, so la Bible était une interprétation na yo et ba dans la particulière. Quel que soit ce que vous êtes, quel que soit ce que vous avez fait, Dieu ne vous détestera pas. Une seule condition, mettez en pratique Matthieu 7, 24, 27. Jésus-Christ n'a-t-il pas dit, ceux qui sont mes frères et sœurs, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Sans la parole, tu n'es rien. Tu ne peux pas voir les dons de guérison, dons de prophétie, dons de miracles sans parole. C'est que le bas est outil dans Gambo Satan. Et l'ocognon, c'est pour ça qu'on dit le combat spirituel, c'est la bataille que l'on livre à Satan et ses serviteurs par la prière et par l'observance de la parole de Dieu. Ndeko, pasteur Azamutumoko, il faut à souffrir. Pasteur Azamutumoko, il faut avoir une mauvaise réputation. Si on dit pasteur, on va couper ça, pasteur, pour la Bible bien. Pour la Bible bien. Pasteur Balinga été. Pasteur Azra Beneme Belé au Balinga été. Parce qu'il n'est pas du monde. Jésus-Christ a dit à ses serviteurs, je vous donne la paix. Ce n'est pas la paix que tout le monde donne. Et je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Et rien ne pourra te nuire. Alors, pesa mona basal na ye. Mais ndekonanga, olingi Bible te, mais olingi ba pasteur da makasi. Bako ko délivrer te siko yebi lo baté. Parce que ba demo ba kozonga na bango. Tola fille juge en Israël. Il avait 30 fils. Juge 10, 4. Tant qu'on a juge 10, 4, ou bien juge 10, 1 à 11, juge 10, 38. Mais si on a juge 10, 4, on a dit que Tola, Azalaki, juge en Israël, et 30 fils. Na 30 fils wana, moi c'est moi qui ai 30 fils. Ba lobi jamais que ba na malédiction ba na kati kuna. Te. Il a dit, oh, baza bane kobo balakate. Et kobo eli, moi, c'est la kachalibala, ako bimana, mbane mususu. Faut pas payer à boti mwana na ye. Ah, bobengi mwana kobo, parce que aza la kachalibala, mais ako botra musubal musu alibanda. Mais yo salo mariete. Yo kutrangi na kopema. Bolingani, boboti.
esimbi te ozwi mosusu okomi libre ozwi mosusu boboti esimbi te me wana eza ekobo te nzambe ayebaki ke yo kobotela ndenge wana soki ezalaki péché de condamnation nzambe akopambola bana wana te bana yo te mais soki otali bien omona basi yango mpe babota bana na modele oyoyo bana yango baza ya kopambwama okuta yango baza bachef de bureau baza baboye baza ya kopambwama cela veut dire ke lisumu eza te soki yo okomi na age oyo yaliki ozokobala te oliki ba 30 ans ozobala te ozobota te mais okoki kobota opéché na te mais non bible ezolakisa te bato wana batraumatisaka bino bapesaka bino baenseignement ya kobangisa bino bapesaka verset te balobana bino eza péché loba na ya définir péché qu'est-ce qu'on attend par péché akwa te loba na ye qu'est-ce qu'on attend par péché péché za nini akwa te mais azoya wana atie veste kitoko chemise à bien azui mwasi ya pembe atie wana azui voiture ya kitoko atie wana ko influencer bino boni ko banga ye pona biloko ya mokili nous banguer pona biloko ya mokili. Alors après le cas d'Abraham Abraham akina Sarah bazobota te Agar l'Éthiopienne Sarah lobi bobota na mobali nanga parce que promesse oyo bapesa tozomona ngo clair te Abraham aboti na ye nulle part na Bible papa ina biso ke Abraham a fait l'inceste avec Agar exactement nulle part na Bible ina biso ke Abraham a commis l'adultère rien nulle part na Bible ina biso ke Ismaël aza mwana ya Yakobo to mwana malédiction na Bible ezate si Agar a été chassée parce que Sarah lukula yemtaki mukolo mobali nde abengana kiye mais so bolandi Bible Abraham alingaki te Ismaël babengana ye mais mongongo ya Nzambe yebisaki ye sala au moins sino alobi pandikuna. Alors bon dans Genèse 16:11 après Sarah akufi Abraham akozwa mwasi mo babengaka Ketura tango abengi azwi Ketura bazali na ndako lukola zaki na mbongo ebele azwi basi na bakokibi na libanda soki 500 combien il avait déjà plus de 100 ans azana Ketura na ndako Sarah sa akufi azana Ketura na ndako parce que Agar akenda mais azwi basi mitano parce que mitano po yebaike ba concubine babinga ba concubine ayebaike na kolesa bango aboti na bango nyoso bana et na richesse na ye bana on a pe bazoki biloko o Abraham atika. Genèse 25 1 à 2 Genèse 25 6. Alors ndeko kolandaka des fornicateurs te Bible benga bango des fornicateurs de l'évangile Bible wote les 4 femmes de Jacob tozui Léa Rachel na mibale wana oyo ya libala bazaki Rachel na Jacob mibale wana baki ba servante Jacob aboti na bango nulle part Bible ezolo babiso ke Jacob asalaki adultère Rachel nandeko na ye nulle part Bible ezolo babiso ke asalaki inceste ndeko fo bokebaka kosangisaka ba terme ya mokili bokotsa ngo na Bible ndeko ngana zopesa ba verset biblique po o examiner ngo. Je trouve juste que ce que j'affirme soit examiné à la lumière des Écritures et qu'il puisse donc être contesté si je me trompe. On a zolo banabino. Poyo cha commentaire tanga ba version azoloba. Soki o contesté kaka
tia commentaire na yo mais kobosa na verset te tia verset parce que verset wana nde yango wana ekorapele ngai ke effectivement nasalaki faute verset yango. Gédéon avait 70 fils issus de lui, car il avait plusieurs femmes. Gédéon avait 70 fils issus de lui, car il avait plusieurs femmes. Nini verset nango na ebité pour nani na noter ngote. Mais ils ont la Bible. Ce que vous avez monité, au Sénégal. Maintenant, la Bible. Aucune interprétation de l'écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Quand ça, l'interprétation na yomo côté na makamuna nzambe. Akab avait 70 fils. 2 Rois 10:1. Naya Gédéon, Naya Akab. Baloba jamais ki bana wana baza bana ekobo ndenge bundu moko bo pepisa ko pesa ka satalo kumu ya koloba ke bana na bino oya ki mwana ekobo ozaboy. Akab, le mari de Jezabel, avait 70 fils. 2 Rois 10:1. Enseigner des fausses doctrines, c'est ensorceler les enfants de Dieu. Le prédicateur sera jugé à travers son enseignement. Mes chers frères et sœurs, dans le Seigneur, natiki bino, nzambe apambola bino, mama oyo lobai na haki, oboti bana na ono kobo, oboti ba ono kobo te, baza bano nzambe apambola. Ozwaki zemi na copain après oboti. Trois bana. Et simbité, ozumu susukuna boboti, simbité, ozalaki marié te, au péché te, maman au péché te. Ceux qui balobi na yo péché, loba na pasteur wana, pesanga komo na e, pesanga komo na e na verset biblique, oya lobi ke yo péché. Merci beaucoup bana nzambe. Nzambe apambola bino. Lobi na osala susu. Makamuna nzambe même 3-4 2-3-4. Merci beaucoup. Au revoir mes chers frères et sœurs dans le Seigneur.